Merci ndeko moni nazaliawa na kopesa bino malakisi naza na biloko minei naza na bassin naza na mai naza na mungwa pe naza na mbisi leson oyo tokopesa na suka nango bokocomprendre illustration nini tosali awa mboka eza nini eza lokola bassin oyo yango nde Congo mai eza nini mai ezali peuple congolais mbisi eza nani mbisi ezali la police l'armée service de sécurité et puis bapoliticien bino bazogérer bapoliticien bato nyonso baza na administration kobanabana na chef du quartier tina présidence de la république bino nyonso mungwa eza nini mungwa ezali eloko ennemi ya peuple, c'est-à-dire tango tiango obebisi population nini ebebisaka population injustice injustice na ba degré nyonso yango nde ebebisaka bon fonctionnement ya système tala ndenge mbisi bavandi na mai na kati ya bassin na kimia nyonso ezolakisa harmonie mboka evandaka boye bato mutu nyonso azose retrouver na ye mais soki par exemple mbiringa ekoti population se retrouver sous te okomona bambisi na kati do bapolicier bamilitaire bapoliticien bakomi kokima ndakisi ozomona baexilé o toza na baninja bavanda na Brazzaville o mosusu akoma na ye dote honorable mosusu boyebi banda akendaka malade ozomona okamwena nsa atomboki donc injustice wana ezozwa nyonso corruption médiocrité konome bato na complaisance donc kosala makambo na nko donc anti-valeur c'est côté insuffisance salariale mais donc chosifier mutu moni peuple congolais qui passe côté lié marche revendication mécontentement contestation ezali na kati ya constitution reconnu par la constitution oyo epesi bino ndingisa bozala bakonzi ndenge bozali wana bazo respecter yo dans le général eza grade mobimba toyokanaki conventionnellement marche il faut ko guider yango mboka na biso comme nango République démocratique du Congo États-Unis la République démocratique des États-Unis France la République démocratique de France moins encore Chine ou le Rwanda. Il n'y a qu'un seul pays sur la planète Terre qui s'appelle République démocratique du Congo. C'est-à-dire, à une expression de démocratie, il faut que na ba élection, na justice, na salaire kitoko, na respect à accord, à une faut que et puis contestation, ba marche, et ça symptômes, ba symptômes de la démocratie. Ce qui va faire la marche, il faut qu'on encadre les bango. Ce qui n'a pas contre la police. Police a beaucoup utilisé des armes non létales. Et puis, ils ont la police spécialisée pour sécuriser la marche, pour guider la marche, pour orienter la marche. Il y a une police anti-émet. Na lingala, il y a un robot. Bangonde bazana bibundeli ba bouclier ba matraque ba ngondo pona maîtriser la population et non ko beta masas peuple congolais policier congolais ya nanga malam les policiers ne tirent que lorsque lui il est tiré je souligne bien les policiers ne tirent que quand il est tiré ce qui civil la bête masas yo ko na droit ko beta masas et na yebike ba konja la police ba tiraka bino matoyi na makambo wana. Beaucoup ça le contraire. Pas avec balle réelle. Bino ba konjamboka. Ce qui population doit souffrir. Respect na ba konjeza la soute. Yango bozomo na lelo. Ce qui peuple doit souffrir. Ba institution mboka eza so crédibilité. Même la communauté internationale ba ngose gérer na makambo na bino parce que harmonie et kufi na kati ya mboka. Ningi to komina ka lelo ya Congo. Harmonie za li soute. Yango nazo ko senga. Tango moni ba mbisi bazo panza na wana. C'est-à-dire, vous sautez côté de la population. Virus est côté de la population. Médiocrité côté de la population. Moutazo qui est côté comme Akila. Poka kazo à 5 000 francs, il y a colia. Bah, quand on comme ça, la place à billets, bah, on va bon ébélé, on va dollar et mati. Peuple a comme qu'on souffrir. Il y a un autre 5 à bino. Bah, policiers, pour déborder, population pour déborder, policiers, sécuriser marche.
bino bato bolingi marche population tala pillage ebebisela biso mboka ekomisa biso bachomere bana na première riti na 18e ri ezalaki baentreprise ta bakongo bata banini lelo ekoma première ri mbia église 5e ri chapelle de vainqueur église 8e ri grand prêtre mutombo église 17e ri grand prêtre maire église chômage ekoti ndeko tika marche na bino ezala ya revendication normale mais débordé te mbisi malgré avandaka na mai mais mpona kolia il faut kosokola ye avant na gérer bino peuple congolais il faut na instruire bino yango nazopesa bino malakisi na bino bato bozo kogérer policier nalobi bien okoki kobeta motu masasi tala lelo bato bakombi ya exilé ozoyoka bato bakombi ya exilé mbiso ndenge abimi wana azali exilé amoni ke na kati ya mboka ça ne va plus akomi exilé yango moni bazobimabima wana bakombi ya exilé bapolisier ebele bakombi ba exilé oyo akuna baninja baza kuna ba exilé bamosusu bakoma bapoliticien oyokaka bango baka na tv mais à partir ya étranger baexilé mpo biloko wana ezala susu te bino bato bozo kogere partout ozali kanisa mala mpona intérêt peuple congolais lobaka mala mpona intérêt peuple congolais salaka mala mpona intérêt peuple congolais policier oza na droit ya koboma peuple te azali ndeko na yo talaka babomela yo ndeko ekosala malamu bino mpe bakonzi bopesaka baordre oyo esengeli nayebi ke bopesaka oyo esengeli policier kodéborde te nalobi bien le policier ne tire que quand il est tiré oyo nalobi soki okomprendre malamu te ya kotuna nga en particulier ntango explike yo abon attendeur